batata pe ba mama bandeko balandi babiso to pesi bino mbote biso banso to zwami na kamba kengo pona ba obsèque ya mama Marija mama Maleka wa banzila dio ye atika kibiso azwa ke longa na ye uta lobi nzo te longa ki na mboka mokonzi Kinshasa nde ekomaki ana lukengo pe elali na biso awa na kati ya mboka ya lukengo na yango biso banso to yebaki mama Maleka o azalaki mama présidente générale ya kata association les femmes Kimbangi sepe azali moko na bay o basala retraite mbala liboso ye na kati ya retraite pe yango ebimisi koreki ceux qui tozali koyoka ba korele ezali koyemba moko kati ya koreki o ebimaki na bana ya retraite donc eli koloba ete mama Marie Claire mama Marie Jeanne Maleka asili longa na yepamba te misala na ye misili déjà komona na polele wuta na Kinshasa pe atozo et coïncide na mokolo oyo ba mama ya mokili mobimba to yaki pona ko célébrer 66e anniversaire na ye ya elonga ya mama Mwilu yango biso banso ba mama to zwami ana lukengo na tina ko pesa ba dernier hommage ya mama Maleka Marie Jeanne o azalaki mokambi na kati ya association des femmes Kimbangiste nde to sengi na bino balandi na biso bolanda mayemanso makoleka na mokolo lelo. Mais boye ba été na caméra tozali bongo na papa Afonso Lando na présentation ezali ya mama Germaine Kenda Diafula tolanda lolenge kani milulu me mama Maleka ekoleka Bye.
Base pour bandela.
Yon chande
Isumuni na salela
Ndenge tolakaki bino ete tozali na obsèque ya mama Maleka, tomoni présence ya mama Anto Makiese, molongani ya papa Andre Benza Kiangani. Nde na mwatango moke ndenge programme esili kopesa mbela ete sima ya 3000 francs bambuta bakoya na tina ya manso ekwa kolika na kimia. Ndenge tolobi yango mama ye on azali kosala atelemi liboso ya cercle ya mama Maleka pona kopesa ye ba hommage na ye. Nde na sima pe tokomona afiki o ezali kotambusama na mama général mama Mwilu na mongo nga mokepe ndenge di bakokoma kasi ba ezali koreki kora des enfants kimbaniste pamba te mama Maleka azalaki moyebi na kati ya kora des enfants kimbaniste to pe ndenge nini ezali koleka na mboka kamba Yerusalemu ya sika. Ya solo bandeko ndeka tozali kolanda o bozali komona ezali directeur ya cabinet ya tata mokonzi wa bule révérend Landu Ndombasi elongo na révérend Ntimba Mpaka Maurice pe mama Ntimba Bibangi o azali kotala makambo social na kati ya cabinet ya tata mokonzi wa bule. Ndina sima tomoni mama présidente générale ya AFKI mama Mwilu Matamati nde na elongo na direction générale bangonyo sutuana nde bozali komona bilili lolenge kani requement ezali kosalima awa bango basili bongo kokoma na ngonga oyo nyonso tuana elakisi elonga ya mama Maleka yango batata pe ba mama tozali kaka feti tona molulu ya mama Maleka bolanda lolenge kani ezali koleka na mboka ya Lukengo solo mutu na mutu yaki na mokili ayaka na mission na ye pe mission na yo soki esili nde okei na yo yango lelo ezali ya mama référende Maleka Marie-Jeanne yango lelo tozali kopesa ba honneur kasi kuna pe tomoni bambuta ba mama bambuta o basala pe na association ndakisa mama Ida azali wana mama Tubakili azali wana mama Mbelolo bango nyonso tona eza ba mama o basalaki kalakala na association des femmes kimbangistes ya solo bandiko batata pe ba mama tolanda kaka manso lolenge kanu mazali koleka awa na mboka Lukengo.
tozali kolanda vraiment à live manso le kanamboka lukengo tozali ko répéter yango mama Maleka mokolo na esika oyo pona kokumisa na mokolo maleka dimanche wana ezalaki nsima ya molulu monene ya mama Moïlu Marie wanga nzitani yango mokolo yango mpe ezali bongo econsidéré mokolo ya fête ya travail biso nyonso nde tozwami awa na esika oyo tozali kozela bongo bakonzi mosusu kino bakokomela biso bongo nde tokokoba na maimanso mazali koleka na mokolo mwa lelo ya le 1er mai 2025 balandi babiso bozala kaka pene pene to bozala bisika ba télévision na bino pona kolanda manso lolenge kani ezali tolanda sika boye ko weki ko radi sa fond kimbalisi patient les invita patient
moyo ungwilado omukasizane zabyamo Thank you.
komado. Nakomitungisaka Nakomitungisaka